Mbote na balani sur DML TV, mbote na bino batutu oyo. Bomesana kolanda ba élément tout la bino na kata chaîne nous bolinga DML TV. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Boss de Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne. Tu es sous une nouvelle fois et pas ya mwana o chance to le kisaki na mikolo tukoleka na kati ya chaîne o bozola ndanga DML TV. Batamutema merci sous merci na bino batamutema o boza ko réagir partout dans le monde na moi eloko la mina muke o bozo kanisa bato baza na passe pour vous aider bango vraiment nzambe pasa likolo si apambola bino. Merci vraiment pour la bolingo. Merci pour la montée mawa. Bino bato mutema très sensible au besoin réagir. Merci du sous pour na bino. Voilà toi les sous toujours n'habitine de me na routine dans la sifo. Moi na musa na bino. Tu écoutes là moi na biso chance. Oyo il faut pas intervenir pour une opération de tu sur kota là. Tu busa na to kota pour te sola la chance. Papa Olivier, bonjour, Bonnie. Bonjour papa. Na yambi bino ne sengo makasi. Voilà, tu écoutes la sous bino. Na bokasi ya batuka ramutema mawa, ba monaki ba okaki kolela papa Olivier, ba kolela la chance, ba kolela ya mama, maman Eliane, maman na biso. Nde moi batu mususu esali bango pasi ba ningisi mo poche na bango na mukyo baza na onde ba bité to kotala bino lisusu ya moto yi. Merci papa to yambi bino ne sengo makasi mama pe azana ndako na kokotisa bino bokutana na ye ato sola ndako. OK, merci papa. Voilà les to sola ndako po bokese ni pesa ndi to yaki liboso na mbala oyo. Voilà. Bonjour hein. Voilà chance azoli la nini avec la papasi alala ki alamu ki bandiko kwanza pasi mwana zo nyoka ma yango mwana zo lela makasi bo na moni na ba pota sali lisusu bimi ba pote belé yango moto zo parola ke mo ba kisu wana po ba pota mikusa ninga zo kwanza yango azo zokisa ngo triste vraiment batamutema mawa bon réagir lisusu. Bon toye awa pona bato ya mitema parmi bato ba monaki nde batindi biso to ya awa yango toye lisusu to fanda to sola mo mke ezala mo malamu mingi pesa esi konde na kolela lokola pauti na pongi yango moni pe azolela lelaka. OK. Papa Olivier, maman Eliane, bato batalaki bino parmi bango babi moi mukyo bazui de batini to pesa bino eza pende a mingi makasi te mais babi to pesa pour permettre mwana azota moi maya tia komela moi lipa même bala sima ba koya ko sala ya munene pour ba intervenir mbala moko pour na opération ya mwana yango toye lisusu kotala bino donc sango toyeli bino ya malamu yango wana. En tout cas topesika merci place enveloppe uti en tout cas nzamba pambola bino abati la pe bino ndenge bolongwaka ti kuna bokoma ti place tozali en tout cas topambolika bino nzamba abati la bino kaka. Voilà enveloppe yango ataki na misa papa zo enveloppe na bino bandeko baza mokila po te la tindi bino bito otike la bino. En tout cas nzamba pambola bango totiaka bango nyonso tuna losambo na komo nzambe e solution pona mwana na biso ekomona na kaka nzamba abatela bango obasali boye ezonga ebele place euti. En tout cas merci mama zwa yango wana biso tokomoki na biso mama okobakisa nini potis kono basali mon opération te sala message bato bakolanda yo pour intervenir pour l'opération. En tout cas nga souci na ngezali boya bosala effort
boya bozwa mwana oyo balongola ye maladi oyo parce que masque oyo donc ezozangisa mwana kimia nde bozomona azokwanza azolela donc pasi eleki makasi na moyo donc azokoka te bosunga biso na lombangu mpo mwana mpe azwa antuka kimia nasengi su merci bisika enveloppe euti nzambe abakisela bino ya mingi ya koleka. Merci. Merci beaucoup papa Olivier, maman Eliane. Biso toleki na biso soki bato babengi lisusu to batini mwa lomeya tokosalaka nde tozosala tozangisa koya nango te na oyo esika ata soki bato na mosika bakozala na mposa bakende kotraite mwana ata libanda ya mboka te wapi na koconduire bango awa bino bosoli na bango bayebi ndeni bakosala. Meilleure chaîne en air